ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. C'est là, ils ont dépendre Aerosol Abisso à travers le monde. Mais avant la émission, Oyo, na pesimbote na bantonioso na oba vivant parce que nous avons mené à permettre à tous la société boson abino pour biso bato yo tofuti eloko mon côté pour que souffle de vie oyo eza na biso lisusu ezaka na maona nzambende à permettre à lelo oyo tous la susu bali boson abino to ya conseil abino ba émission to peut bino maimatali mboka na biso. Alors l'état commission abino autre ça plus aussi le décryptage d'écrits en faux pour Italie, Maimatali politique il y a République démocratique du Congo. Nalobaka tango iso oezali émission oyo to finga kamotote to on fait des analyses moko objectives pour l'avancement Yambo Cannabiso, tout ça la capote lobby netorobaka RDC pays émergent, ils ont vraiment pas slogan, mais ils ont bien. Mais il faut des bons animateurs parce que s'il n'y a pas d'animateurs qui sont bons, alors on peut essayer de développer. S'il y a eu que des égoïstes, des gens qui aiment enrichir leur ventre, leur poche, les gens qui aiment remplir leur ventre, et ces gens-là. Je ne cesserai pas de le dire, il faut d'abord aimer les Congolais avant d'aimer les Congos. Parce qu'il y a des ceux-là qui aiment les Congos mais qui n'aiment pas les Congolais. Ils s'enrichissent avec tout le monde à Chinois, qui pauvre en Chine, a commis riche. Mais aïe peut incomplet, mais à vivre dans biso à bisika quoi peut-être biso de côté comme la biso pour accéder parce que occupé c'est très malheureux. Alors nous devons aimer les Congolais. Aimons les Congolais, peuple congolais, aimons les Congolais et aussi Malaming. Alors, pour l'émission à l'élo, tu as le mingi, bayobi qui depuis Bakangande Kotatiana, en tout cas dans le service de renseignement, dans l'agence nationale de renseignement, aux ANR, jusque là, Tatiana n'est pas encore libéré. J'ai eu contact avec sa famille. Jusqu'à sa famille, exactement. Bazo reproché Tatiana Nini officiellement. Et tous les séminaires qui va carrément Mika Oazali moko ya caméraman naie o batambola kanaye to le belango sous le lot to komi wapi et puis to le bela coup d'état au esami na Guinée pa ya Mamadi Doumboura ou à lieutenant colonel Azaki na force spéciale nous devons la garde républicaine donc Azaki moto force ba forma qui pas ya Alpha Condé mais lelo Azali déchu ba longoli ba kangiye tout le monde qui peut message yandeko Félix on nga lobi ke ba longolaye ba libérer pour y réponse de quoi na APC. Alors lelo na zone sengo na rozala ngonga moté na rozala en direct na moko ya bayi combattant na ndeko Chouramboma o toko betane masolo oyo ya lelo donc ndeko Chouramboma oyo kalami te to rejoyer en ligne pour que tout sur la maimatali politique à maimatali arrestation de Tata maimatali coup d'état au Estamina Guinée. Quelle est la leçon que la RDC peut tirer dans tout ce qui s'est passé et l'ongwa qui tout le monde qui na Tchad et awana Mali tout le monde le Guinée Conakry. Donc quelle est la leçon que la République démocratique du Congo est qu'on tirer na nyosoyo to komona awa. Alors to rejoindre ko Choura Mboma en direct na nini. Voilà. Ndeko Choura. Ouais, allô ndeko nangai Jimmy Boyembe. Voilà. Bonne santé d'abord. Non, ndeko nangai Jimmy Boyembe santé ça bien pour la sobate là toujours 130 kg 2 mètres de détail tout ça toujours. D'accord. Voilà, on est retour d'entrée de jeu. Les autres Rosala Molaï Mingité na ligne to le deux sujets la biso lelo. La arrestation de Kotatiana oyo waye saki biso ba libéré mais to contact na famille na baya passer au sango bato nyonso
mais ba libérer kaka yete ba koloba ke ba reprocher moi makama officiellement apesi na nous famille de quoi vraiment ils ont reproché de Tatiana et puis to koloba surtout Maï Matali coup d'état na Guinée qu'on a quelle est la leçon au tirer awa na Congo RDC peut tout le monde qui de Félix a tenu message que va libérer dans l'immédiat sans condition de Alpha Condé tout le monde qui peut reproche et réponse il y a Mamadi Doumbura ndenge alobeli de Félix à toi on a Tatiana boni au comment on a arrêtation de Tatiana non mais bandeko na ngai na moni bino bozo comprendre karaté biso tant tozolo makambo na poto aboye bato bazolo babi non bozo kene de trop bozo reprocher de trop bozo lo babi tozo sabino que il y a pas un état de droit na kata mboka wana tozo sabino que balu oh là là je crois ndeko oui allô allô oui allô ah ndeko nanga Jimmy nazako sabino baluba obino ozo sous-estimer il repeso bino ozo sous-estimer boko mona ba représailles na bango boko mona ba arrogance na bango boko mona ba identité na bango frère tout le monde va se taire après et ça sera un bon retard. Na mboka wana mama lokola Tatiana mona zo pesa mbote bisika zali azana soutien à diaspora nyonso azana monde entier mais tout ça en état de droit o eza normal o eza na normal o bato ko mona nano justice il y a des vitesses et à vitesse moko bazo ki Israël mutombo qui est muluba nazo sabino ba lubo bino sous-estimé IDPS vous allez voir ba interpella qui Israël mutombo a payé invitation s'il vous plaît mutunyo soit mona na télévision Israël mutombo la dit aussi présenter la avocat na ye OK hein bakanga Israël mutombo te ba respecter pour za muluba na éviter différence entre Israël lokola za mutombo ne yango moni Tatiana lokola za ekolo musu ndefu basala ndenge wana babenga yake ndako se représenter te ndeko nango mususu Piero Luana soki Piero Luaka muluba wana le Piero ba interpellaka il susu à l'époque ba pesi invitation à qui répondre mais pourquoi comme na tango ya Tatiana il faut ba ya ko enlever manu militaire bazue lokola criminel bon siko yebisa ngai différence nezali entre Tatiana Osango na mutombo na Piero parce que wana baza baluba yango na lobaki bozo sous-estimer IDPS bozo sous-estimer baluba baza na pouvoir bo comprendre frère zoro lobaka na bino Jimmy un jour on va bien le baluba d'abord oyo baza le peuple d'abord te parce que ngana ko mona eloko nini oyo Israël azana ngo extraordinaire ou bien de kora mususu Piero oyo bakokangela de kora biso ndenge wana même si vous le reprochez de quelque chose mais faites l'invitation akokima te azo représenter un danger te bayibe sika vandaka bayiba famille na ye bobengi ye tranquillement bo reprocher ye après botiki ye si ya preuve bobandi kobenga ye de temps à temps azo ya mpona ko reprocher ye ndenge bosaki na Israël mutombo ndenge bosaki na bato mosusu mais pourquoi pas moi mwasi bosala makamba ndengo voilà il est presque bandu bo bino luka bazana pouvoir bandeko na ngai oyo ekomeli ndeko mosusu bino faut aux leçons sagesse bandeko oyo bazana besoin ya koyoka ta mutu te bazali l'opposition bango mo opposant na pouvoir bango baza na pouvoir do parti civil bango do mutako koloba te pona bango Tshisekedi ata na minute avec osumba na stade ba oui ayoka eposa nyi yango ke sumba to bandiki koyoka ta mutalo makama be ya Tshisekedi te mais voilà comment est-ce que Tatiana va reprocher na makambo ya lobaki mutu azolo makambo ya pesi micro pour reprocher mutu oyo apesi micro to pour reprocher mutu azoloba pe bakangili susu cameraman na ye Mika voilà Mika ndele petit na je te soutiens toujours au Robima wana eza pas lakisa bino ke bokoloba lisusu te bazo faire terre bino c'est simple loba lakisa bino ke ya lobaki na biso na manda na ngai na kotika na kokanga mutu te po critiquer ngai bakasho aner ekokangama bakasho sone ko abomoni sikoyo Jimmy omoni sikoyo ta na sabino ke balubo bino ozo sous-estimer oyo bokomona makambe belé bokomona prison bakocha ba congolais c'est l'enfer ndeko sura bakoloba peke monde bakoloba boye okotanga koma baluba bonga pe na kubanga po ba ke le oko baluba ozo
tozotina bato kaka na haine bayine baluba ou bien nini? Mais ndekolanga Jimmy napesi yo exemple oyo eza concrète mpona nini bakoki kopesa mutombo Israël invitation aye korépondre batiki ya zongi bakoki kopesa Pierrot invitation arépondre batiki ya zongi wana baluba sikoyo ndenge nini atachana il faut boya koaleve ye epuis na ndako te bokuti ye libanda epuis utilize basoldat mpona koya koaleve mutu oyo abazoyali na justice ese eza procédure oyo bazalaki na Israël mutombo mais maintenant soki tolobi sikoyo fo toloba nini yebisa ngai toloba sikoyo nini batekolo mosusu bakoloba nini pourkui basali yango na motetela mpo aza moluba te mpo barejete moluba mpo aza na pouvoir donc tokolobaki bango moko nde bakosala lokola tribalisme mais bafrère tribal nayebisaki bino bato wana baza na baarrogance moko diabolique satanique machiavélique ozomona bato wana bokovivre bango Jimmy oyo eza debi bato baza bato akopesa bango manda mosusu te fo tobengana bango na pouvoir oyo il faut balongwa bakosala disalo ce sont déjà sans cœur bato baza na opposition baza mpe na pouvoir nyonso omona banda pouvoir nini ya mokili ezali les mêmes bato baza na pouvoir les mêmes bato baza na opposition esi oso omona yango wana bafingaka mutu nyonso ntongo midi poko awa kobanda na kabundu oke na kabuya oke na tala France moko oyo oyo mosusu secrétaire azalaka koteka baessence wana aza koteka Kadhafi oyo nani ya kabuya awuti koloba lobi ke baélection oyo nde bokomona bafrai baélection abanoteke essence azalaki Kadhafi bongo bino boyebi ete ndenge ni bino yango moni topesaka bino baidentité na bango nalobi mutu wana uto balobi sikoyo nde bokovivre fi élection ntango toza kolobaki batrishaki Félix azwa te basala deal bango baboyaki mais ntango azoreconnaître ke na 2023 nde kozala vrai élection bongo tiko oyo elekaki ezalaki nini c'est ça aussi ndeko Jimmy omoni baluba donc phrase wana eza normal soki yo moto olobaki phrase wana prison soki moto mosusu moto olobaki phrase wana prison donc azo reconnaître que bazwa te bazalaki na échec batrisha na bango bapesa bango pouvoir il reconnaît ça en face du monde normal et pas les baluba d'abord papa ce sont des frères tribales mais Jimmy bato baza na tribalisme yo biso na bino tokola na kisasa wana Jimmy tala muluba soki asente ndeko na muluba est-ce que yokoka makeye na quartier non mais tala soki asente ekolo mosusu mosietkanyunye muya ofo mona ndenge bakotraite moto wana ndenge yosu mais ce sont des vrais tribales bato bazolongola bato bauti mboka baye kosala baposto bayebi te bauti mbushimai bauti kananga kutu te bauti mbushimai kota bajelengela kuna baye donc ce sont des gens epesi biso mpasi mingi voilà la justice que également bazokende kala mingi te bazoloba bango kutu ndenge eza boya ntango kaka Félix azolongwa lelo akimi bazoa nyonso lebi te ndenge bakosalela nayebi te mpo bakozokisela ngo baimage moko il faut se rendre compte que il fallait pas se comporter ndenge wana alors mais soki obi ocompare régime passé na oyo okoki koloba nini non mais sur le plan justice sur le plan justice Kabila azalaki mwa large trop babiloko lokola ya bongo nayebi te na ntango nayebi combien de journalistes aboma nayebi te ou bien akangisa combien je ne sais pas parce que moto afingama lokola Kabila na monoko nyonso azalaki etokele pai tozongi na mwasi na ye afingana na minoko nyonso na mwasi na ye bafinga ye na kichinois bafinga ye na kiarabe mpo bakongole baza partout mais le monsieur Baba Congo alobata ite mais baloba kaka keno sikoyo makambo non vraiment Jimmy non on pouvoir olobi Baba Congo vraiment Baba wana ata bolobi na ye aza lokwa Jimmy Mpiana akoloba te ata bofingi ye ata bolobi yo soki azongisi banda alongwa na pouvoir aloba nini rien bouche bée voilà Baba sikoyo boza na face na bango na baluba yango moni na ndeko na ngai napesaki mbote mingi tyatumba ya moluba alobaka bosalaki erreur ya kopesa biso pouvoir moluba aza moto ya pouvoir te aza moto amesa na pouvoir bango mpe bazwi fimbu na ndeko ne camere moto ne camere bazwa fimbu papa yoso baluba moto bakomisi bango na pouvoir bazwi fimbu ya ndenge wana bango bazokanga nyonso baza na espace bakoshwa eza te muluba ou rien donc on a donné mikolo ekomi les baluba d'abord et assis le peuple d'abord te les baluba d'abord
Ok. Très bien. Merci beaucoup, Chunambomba. Merci pour la réflexion. Alors, Tatiana, je crois que nous vous soutenons toujours. Tatiana, Rosala Libanda. Pour continuer lutte à Bisso. Donc, Arobima, Sone, Rosala Bisso. Arobima, Boro, Kangamutu, Tabok, Ponani, Bokanga, journaliste, Yabalubate. Bano, le rôle à Bachole, Bagili, Bayoka, Sobazo, Finga, Batutongo, Midi, Pogwa. Toyokata, convocation de Toga, Mutakanga, Bamote. Bana wana fuata la garola Lushima ndiata za kosa lelo azawa. OK. Lushima wana na bebana Lushima wana. Donc Lushima doit être un exemple pour la plupart des gens. Merci. Bakangi bango te bazo finga mutu nyonso na tubo. Bakanga makate bazaki kitete. Mais kokanga mwana mwasi lokola Tatiana inhumainement. Mais kokanga ko enlever. Mutu azata na armée azo représenter danger mon côté olebo benga yebo vous préférez ko enlever ko kenene malamona aner. Même pour que nous pouvons utiliser très bien. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer. Tout maintenant le solo au Yotomoni coup d'état na niveau ya Guinée. Le lieutenant-colonel Oyo Mamadi a renversé pouvoir de Tobarara que les armes soient cédées na militaire. À dissoudre constitution bouleversement rebelle yo comment na likamona boni leçon ni noko komona pona Congo na biso. Non mais ba pays ça différent ba contexte ba mboka ça différent. Mais ça ka koyo sabatu que pouvoir ba s'accrocher na ngote parce que ça c'est le troisième mandat. Ba pouvoir yo surtout les aka mandat moko ceux qui ba ligio ba renouveler mususu confiance à peuple. Si le type a sali troisième mandat, on ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait préparer. Tu vois? Et puis, bateau va sali makamwana, baza bateau oyo, général on a zalaki légionnaire na biso na France ao. Muta fait revenir hier pour la Guinée Conakry wana ezali président wana. Oh non, azalaki na légion étrangère oya France. Il y a France quoi ou pas na biso en France. OK. Légionnaire étranger wa mundi wa bagere ba Afrique bagere mo ebele. Ba bengi ya former force spéciale ko na mboka na bango. Mais ba moni ndenge mboka zo kende na démocratie ndenge zo tambo na mboka ebele bino non muto yo azokoma dictateur parce que troisième mandat appliqué na force. Mais il faut to koma na niveau wana. Il faut to koma na niveau wana ba humilier président bo c'est bien. Comme ça prendra aux autres. Pouvoir festo na droite nazo fi para bande ko yo doit encourager na loyi ba ko kima pour pouvoir ici là. C'est simple leçon à savoir. C'est leçon ya sagesse leçon ya des fois des mots bazo pesa ba o bazana na pouvoir bazo kalitonner ba kotika l'éternel. Ba que tout peut arriver. Mais Domoni Sikoyo Ndeko Félix en tant que président na ya na Moussafa balobi que le président Union africaine balobi basengi na ye ba libérer collègue na bango Alpha Condé dans l'immédiat mais réplique ya Ndeko Mamadi et Salima Bema mingi yo moni boni ma répliquer bien a répliquer très bien yo zo blobona ba libérer immédiat wa ezambo na yo te ya yo moko za ba promesse plus de 1500 promesses non réalisées Congo na yo ya pasi guerre za na mboka no ko silisa te ba chino ba zuba mine partout pendant 2005 ngele photo acha ba mine wana futa tala te to kane ba chaba chino na ba koba ba fanda ko ba sala ka illégalement yo lo si sera ba kamona peuple na zo lia te peuple na za na nzela ba ligio te na mboka no ko ya ko pesa injonction na mboka tu que libérer immédiat mais ozo mona to ozo mona mutaliboba ozo mona mutaliboba parce que yo te muto ko pesa leçon morale na ba africain de ba dit que ba voter yo te au saladil autriche au vendre wana illégal au pesa ba leçon morale il faut répondre facilement. Tu sais que ça yo te muto ko lo bana biso do Félix Tshisekedi yo te mais c'est journal tika ba to musuba ba yo te ko pesa biso leçon te c'est simple prévaner et ça mais ya solo yo nanga na ba de ko azo la zo de que yete muta ko pesa leçon morale na mboka Guinée Conakry. Ah bon? Ah ouais? Il n'est pas dit, il y a ça, à rien couper sa leçon de moralité, mais tellement beaucoup la mission de la tsunami. Ils ont fait sa bateau libéré immédiat, courir la gâté dans le monde, libéré immédiat, maïs à la gâté, transport et zate, bateau à souffrir. Bateau à côté de la carte à Boga, au Yébi, toute une place va faire la gâté,
ba étranger ba exploiter biloko yo éviter moyen ko pesa injonction na mboka batu mususu. Donc yango merci babi. Quand on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Simple à comprendre. Donc yé mutakolo bataza bien placé d'avana ya c'était. Si tu as ndenge makambo ko kende boye, où va l'Afrique, où va le Congo, to kosuka wapi andeko. Non mais Afrique te to chana no biso moko to na problème avant que le pesa mayele pa batu mususu ba dépend na bino. Oui. Même Bible le va qui commencer d'abord par Jérusalem après ko kende. Et pas na biso yé un chaos pour que le makambo tu ndenge ni. Biso moko nano tala biso moko ndeko na Jimmy ndeko zola na lero un journaliste moko mona tala po ya kosala émission moto combien au mati ça c'est combien ya moto ça y bloque ma province pour coûte zate moto sans casque ndeko zala musuko sana groupe électrogène mais na capitale s'il vous plaît o to zana barrage à Inga barrage à Mobai Mbongo to zana barrage nyonso yusu mona weza normal et zo sala te pona nini. Parce que mon comme ono Kabila salaki te mais sur Kabila comme le modèle on va aller to bengana qui parce que on a chassé Kabila parce que de mona que to lembi à ce modèle mais puis on a comme Kabila salaki à monter Kabila salaki te c'est ça quel a pas de raisonnement na bango Kabila salaki à to ba comme on dit Kabila on ko singa qui le modèle ndini so Kabila salaki à monter yango to linga to sala éruption yo ndimi ko sala dit na Kabila pour continuer les ala bo président to torporani. Vraiment. C'est ça de Onanga Jimmy. Pas si ils en mboka, souci ils en mboka, pas si ils en Afrique mon maman, il y a bicho leki. Bote na kabadona musuti ya bango kolega nango facile, mais il y a bicho mokonan. Car souvent on a tambola sali plus de 250 voyages de ramener le côté. Mbongo plus de 2 milliards et demi on a ba voyage na oh ils ont maté le côté. Est-ce que vous avez ça normal? Mais auti zuko kende na Allemagne kuna Monica que la diplomatie en marche bande ko lobi voyage Allemagne accueilli ça va déjà dans beaucoup ko continuer à ko consolider diplomatie voyage Allemagne batiki ba hôtel abatu ba futite suite présidentielle ba futi ba hôtel abatu te ba memba kwanga na bango tina hôtel abatu na Allemagne solo ba kwanga na hôtel yo ki retour tene ngo pesa kuna ba memba kwa ba memina ba mo kuna ya kulia na hôtel na biso ba alma ba zo kemo po bi kwanga za kana ba solo ba be obi ke ba zo tela me iya wa ndingini oh et puis ailleurs est-ce que okemba tu ba su ba louer ba camion na banga biboya na baboya boya mbanga ibatu ba yebo akimi atiki batu na ba uti ba province mbele ba mboke mbele ba lai ndali wana po akimi atiki ba mbongo afuta za mbongo ba bisi na bango te na image to kolanda wana oyo ndeko moko ba soka koko yamba banga bi aza très fatigué yo so mwana yo banda mokile bando so mwana président ya zo répondre ba peuple ke boyo ke langa pe mawa na tamboli ya banda to motipo aya ko sani do yemo déjà tamboli do aza eloko ko sala wana te c'est réponse déjà de tout mon voyage en bolo bayani et puis un président de la République zo sura ba tu face à face boy et ko c'est bon que non na boyo ke langa mawa boza yo so mwana mboka ni il faut ça la Congo et puis mutane wa ringa pesa de leçon morale na Guinée Conakry mais exact malade na mututoni ok ndeko to ko tsukisa na biso menalingi na kaka moi avis na yo outu kolanda ba image moko circuler ya bana classe ba sali vraiment ba et ba moko sexuel jour examen silaki école Saint-Georges to lani neto soko kolanda ki yangope est-ce que point de vue ne rozani ni moi analyse mo keka na eloko wana okoko eza été en mboka école lelo ndemboka zo kende et la c'était en mboka mais papa eza kutu likamboto eza soni pona biso image esikile ba mindele ba to sonda libande bazo seka bi école ekoko mana niveau de l'école c'est là où on apprend l'école ezali société ekobonga mapona lobby école c'est l'avenir de demain l'école eza ko oyo kosalaka lobby po bazala sireke oui mais maman soki papa Jimmy soki mana bakomosala makamba boye na moi makasi boye mais kasi kozala na président Félix Tshisekedi Tshilombo nde conséquence yango wana ministre wana esaki bino ke bato so bauti poto awa ce sont des aventuriers papa na esaki bino bazakosala eloko tawa 40 ans 30 ans moto wana aza moyibi asalaka bacheke asaboki kotia ministre ya enseignement esiko tokoma boye l'enseignement de la république
Voilà l'enseignement de la République d'aujourd'hui en 2021. Mais quand là, na baboka musu bana ya classe wasi odotala bana classe bazosala ba iPad bana bazosala biloko makasi ba invention ya danger na monde entier. Mais tala ya biso bana classe makaba bazosala. Mais tu mets ça soni. Et c'est comme beaucoup bango te parce que c'est la mépris du monde. Tala sika tozali sikolelo. On est place Congo ezali yango wana. Si on prend un compliment ici, moi la classe à comprendre que c'est lui l'avenir de demain. Oui, mais quel travail il faut faire? Il faut avoir qui à la tête du pays pour mourir la bataille. Alors, nini ce que tu as sala pour que tu bima penya na makambo yo congolais azala libéré. Pour bengana Félix Tshisekedi aussi ça nous le bataille tozo bengana Félix Tshisekedi tu le mona pouvoir azo longwa à bientôt il faut longwa parce que tu vas continuer boiter ça sera catastrophique ce que tu tiki na pouvoir les balouba d'abord tout faut pas kende mboka zonga ndenge mboka ezali parce que élection moko aussi maramboka wana ezali susute dialogue moko to lingi susute il faut toujours soulèvement populaire pas le bateau régime elongwa parce que celui qui te montre dans la Guinée Conakry un soldat télémi boy biso coup de pas na biso to na ba soldat parce que celui ba soldat bazali ko zomona moto asali ndengo yo zomona na le général Kasongo bakay okanga batu ya bombe o bazo melisa to bombe bali bashiba ba ndi wana bazolo bato to benga général ya yena ba soldat atika libanda ta ba benga général ba bengi téléphone na Kasongo do sona libanda yo zomona Kasongo dando kipado oye kokanga bato oyo protejaka sikoyo bandela babengi yo yena basoda bokanga bango babengi telefone yo sona libanda même général Kasongo zo benga ome yo na libanda yo so mona mboka ndenge eza normal. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci mingi ndeko nanga Jimmy. En tout cas merci mingi na bandeko so Holanda biso vraiment mais élite ezali espoir ezali Congo ekotele makaka. Congo est un mboka na biso, tous en mboka mosu te nzamba pesa ki biso. Je crois que le Congo va se relever. À bientôt. Merci de voir. Très bien, merci. Je n'ai parce que pesa ki biso opportunité vraiment to solana yo que Dieu vous bénisse. Merci. D'accord, merci Bandeko Balandi. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà, j'avais le plaisir de recevoir Tshunamboma à partir de France, au Azali Moko, Yaba libérateur, Moko Yaba combattant, Oyo Akobunda pour na bien-être ya République démocratique du Congo. Je crois que Fingi Motote, Robikaka, Maïmatali vérité ya mboka na biso, il faut mboka oyo ndenge torobaka peuple congolais soyez vigilants, peuple congolais soyez prudents parce que toujours qu'il y a un virage oyo, il faut que le Congo soit libéré. Il faut que le Congo est vraiment un Congo dans le vrai sens du mot. Il faut que le Congo n'est pas un pays potentiellement riche, mais c'est paradoxe. Tout le monde a un peuple très 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 pauvre. C'est vraiment paradoxe. Donc inexplicable, inadmissible, incompréhensif. Donc si je peux dire ainsi, voilà, merci. Et pas de commentaires à dire, donc tout a été dit. Je crois Koto et Zoki si moi de Koko Landangai, l'émission je crois que tu finis de mon côté. Ce qui concerne Mboka Nabiso, merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Merci na Dano, merci na Falimatoko, merci na Mama Chantal Yao, merci na Papa Osé, merci na Rebecca Nabionka. Vraiment, continuez à liker cette vidéo. En tout cas, quand vous avez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, finalement, s'abonner et puis partager en gros. Hein, partager au salam ala mingi. Alors, ceux qui ont besoin de quitter, on va notre côté prochainement pour un autre numéro. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.